Nzambe oya kela likolo na se na biloko biso Tata Yesu Christu apambola bino banso. Boye bolamu na émission qui dit la parole de Dieu. Liloba ya Nzambe elobi nini. Ezali wa bino ndeko Tito Nganda. Lelo tokoyanula na mituna ya bandeko. Bandeko batuni mituna, ba auditeur, balandi ba émission na biso batuni mituna. Toko kene na lio banzambe poto kokakoyanula na mituna mina. Mituna miye batuni. Ezali na rapport balingi bayeba soki moto akufi. Nzoto na ye kendeke wapi? Mulimu mwa ye ekendeke wapi? Elimu na ye ekendeke wapi? Loko balingi bayeba yango wana. Liloba ya Nzambe kolingisa biso tokoka koyanona na mituna mina. Mutuna mwa liboso. We tunami ndeko tuni. Alobi sima ya liwa. Est-ce que bato bakendeke directement epa ya Nzambe po bazana ye kuna na likolo? Est-ce que bakendeke na paradiso to bakendeke na lifelo? Mutuna liboso yango wana. Yambona ya na mutuna mona na lingina pesa éclaircissement likolo ya mo oyo tozobenga to na otolo bawa ciel likolo pe paradiso. Likolo ezali nini? Likolo eza takato distance. Nyonso ezali likolo, endroit ezali likolo ya mabele. Ezali ciel, ezali likolo. Donc espace nyonso eloko mwa taka ezali likolo ya mabele. Ezali ciel. Paradis ezali nini? Paradis ezaki na mabele. Ezali esiko yo liwa ezalaka te, pasi ezalaka te. Manso kuna ezali kitoko. Paradiso o ezalaka na siawa. Eza su disponible te, mais kozala ndele. Si matango Kristo akozonga. Alors, ndeko atuni abiso kisima ya liwa, bato bakendeke directement epa ya Nzambe. To bakendeke na paradiso, to bakendeke na lifelo. Ndeko mwasi ndeko mobali sima ya liwa. Esengelo ye bango po bumba na mayele mayo. Sima ya liwa moto akendeke directement epa Nzambe te. Sima ya liwa moto akendeke na paradiso te. Po paradiso ezali nano disponible te. Et kozala ndele disponible dans le futur. Sima ya liwa bato bakendeke na lifelo te. Alors, selon liloba ya Nzambe, soki moto akufi akende wapi? Bato banso bakufa bakende na lilita. Ils sont dans la tombe, dans les séjours de mort, na mboka ya bawa. Bawa baza na mboka na bango. Omoni mabele to tamba liko na ngo so moto akatisa kitikuna na se. C'est fini azakuna. Akoye ba mazole kana na mokilité. Biso pe ozele kuna se to ebite mazole kuna likolo biso pe to ebite. Non. Donc si maya liwa bato bakendekende na lilita na mboka ya bawa. Bato bakozala kuna dans l'état d'inconscience totale. Bazo ba loko mogote. Zaloka bato disons bazana pongi. Bakotika la lolenge lona. Kino mwana Nzambe Yesu Kristo akozonga. Yesu Kristo akozonga, ondima te akozonga. Meme ndaki mbala ya koyana ya liboso. Tango sango yebi, tango bayebisaki batoke mwana Nzambe azoya, bato bandimaka te, bamosusu bao bandimaka te, mais ça boni empêchaka ete ayaka accompli mission na ye. Akufi. Butu misato mikomisato Nzambe asokusi na bawa. Nzambe avandisa loboko na mobali. Nzambe akotindela akozonga. C'est plus sûr que Poso. Likola Musuni Nanzoto na yo. Ils allaient plus sûr que Mabele yo temi likola moto zotamba likona ngo. Yesu Kristo azozonga. Donc si ma aliwa bato bakendeke directement pa Nzambe te.
ndeko mwasi ndeko mobali ozala na ngai soko ezalaki na moto moko awa aussi oyo azalaki na qualification nyonso que soko akufi akoye okende directement epa nzambe nsima aliwa ezalaki nani? Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Jésus-Christ? Nsima aliwa Jésus-Christ era kone esalamaki Jésus-Christ akelaki na lilita asali kuna butu misato pe mikolo misato na sama bele akene pa nzambe te nzambe na nguya na ye nga sekusi Jésus-Christ na bawa même ntango nzambe asekusi Jésus-Christ na bawa Jésus-Christ akelaki directement pa nzambe te boyebi yango Jésus-Christ atika na nzoto na ye ase kwa 40 jours mikolo tukumine 40 jours simande nzambe yeko matisa likolo nzambe nde amatisi Jésus-Christ likolo pe avandisi Jésus-Christ na loboko na mobali donc sima aliwa bato bakendeke directement epa nzambe te sima aliwa bato bakende na paradiso te sima aliwa bato bakendeke na lifelo te sikawa ato ya no amuto na biso mibale. Qui sont les morts? Donc, qui sont les gens qui sont morts? Bato kani o bakufa. Pe bazali déjà dans kuna na likolo na nzambi. Qui sont les gens qui sont morts et qui sont déjà avec Dieu dans les cieux? Soki ndeko wa tuni mutuna moye alandi mutuna nga liboso e yano na mutuna na liboso na banzi ase azu déjà e yano. Pazo tuna bato kani o bakufa. Pe bazali déjà au likolo na nzambe bazali pa nzambe na au likolo na uta roba ke bawa bakotikala bobele bawa bakotikala na etawana d'inconscience totale bazwe balo komoko te kino mwana ya nzambe Jésus-Christ azonga kobanda Adamu na Eva tilelo bato kufa ebele hein toyebi nombre yango te parmi bato banso bana kobanda Adamu na Eva tilelo bato bakufa ezali bobele kaka na moto moko nzambe mokili asekwisa na bawa ezali Jésus-Christ nzambe asekwisa na bawa pe amatisa yo likolo avandisa na loboko na ya mobali moto yango nani? Jésus-Christ. Alors banaye baza kuna o likolo na nzambe na likolo tozali na nzambe yeme yimoko aza elimu nzambe azali uniquement esprit nzambe aza motu te aza pe mwana ya motu te aza esprit nzambe aza esprit akela pe ba esprit tobenga bango ba angelu ba ange sont des êtres spirituels donc nzambe aza esprit ba ange bakumisaka nzambe baza ba esprit donc lelo toyebi kuna na likolo ezali 2/3 ya ba ange baza kuna o bazali dirigé na Michel na Gabriel. Alors à part nzambe baza esprit na ba ange baza esprit moto aza obelese moko o aza na bomoi kuna moto ngo nani? Jésus-Christ. C'est ça la preuve qu'azali mwana ya nzambe pour parmi tous les prophètes. Nous sommes pas le seul prophète que nous avons, Jésus-Christ. Pour témoigner que nous avons, donc, la seule personne qui était née, vécue, morte et qui vit aujourd'hui dans les cieux avec Dieu et les êtres spirituels, communément appelés les anges, Jésus-Christ. Donc, bateau banson, o bakufa bana Adamu na Eva, tilelo, nakati na banto banso bana, bazo zela, ozonga Jésus-Christ. Mon côté, akene pa nzambi, te mon côté, banso, bazana se amabeli, na mboka ya bawa, séjour de mort, dans la tombe, dans la décomposition totale, et ils attendent le retour de Christ. Toloki na mutuna na misato. Na mutuna na misato, ndeko azotuna après liwa. Nzoto ekendeke wapi.
de commencer de combattre. Est-ce que tu as déjà que les lorsque vous êtes au Koufi, nous autres n'est qu'un avant de répondre, c'est un coup été nous autres n'ayons de commencer de combattre. Bah éléments chimiques aux autres n'ayons. Et ça sont les mêmes éléments chimiques que dans ma béli. Yango le banzambe lobi que nous autres et ça nous ça que nous autres na poussière. Nous avons poussière à ma béli, nous a sali moto. Si ma aliwa nous autres que nous na ma béli pour être nzambe à sala nous autres na moto na ma béli. Donc si ma aliwa yayo nous autres que nous na ma béli. Genèse chapitre 2 verset 7 lobi que nzambe a formé moto na poussière ya ma béli. Nzambe a soufflé na narine ya moto souffle ya bomoy moto a commis un être vivant. Dans Genèse 3 verset 19 Nzambe a dit que c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Dans un moto kinayo elonginonde okolia lipa kino okozonga na mabele. D'où tu as été pris? Quand tu es poussière, tu retourneras dans la poussière pendant que vous allez la décomposer. Donc, après l'Iwa, nous autres, on est au Kenya. Réponse est simple. Tu as la parole de Dieu dans Genèse 3, 19. Si ma liwa, nous autres, on a et que zonga na mabeli. Parce que nous avons nous autres, on a na mabele si ma liwa okozonga na mabele. Mutuna yamine si ma liwa molimu mwayo eko kende wapi. Na ningina funga mwa parenthèse awabu. Awa na mokili tozali na deux catégories ya bato. Bato basusu bazali na nzoto na molimu. Basusu bazana nzoto molimu pe elimu et centre. Oya zana nzoto pena molimu Bible Biblia benga bango moto nyama, homme animal, l'homme naturel. Ndenge komami na 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Et moto azana nzoto pe molimu akuzana mayele à cause de ma diplôme ndenge na ndenge mais azange elimu poazo elimu et sans tout et c'est sengela remplir ba condition mibali et sengela tatula na monoko moye mokonzi Yesu et sengela ndima na kati ya motema moye ke nzambe mokili asekusi Yesu na bawa nde moto mona akozwa bolimbisi ya masumu nzambe mokili akopesa likabo ya elimu et sans tout moto mona akomi mwana ya nzambe pour toujours. Donc si ma aliwa si ko molimu kende ko wapi. D'abord, c'est ba âme c'est quoi? Âme to molimu na kati ya moto. Yango ne zo pesa bomo ina moto. Rappelez-vous, Nzambe salaki Adamu na asaki Adamu na mabere. Nous autres zaki lokwa ebembi. Ils ont bougé te. Pour nous autres on a bougé, Nzambe tiango pema. Âme, molimu. Moto akomi na ba émotion, akomi na ba sentiment. Voilà donc c'est ça. Moto akomi na vitalité. Donc l'âme n'a rien à voir avec soit tu es chrétien, tu es chrétienté. Ba nyama o tu zana mbo za wana ndako no. Azana molimu. Ba nyama bazana molimu. Différence entre nyama na bato ezao été moto azana mayeli nyama azana ngoti. Donc aussi longtemps que moto azo pema moto azana elimu. Pardon azana molimu pardon. Molimu. Alors bon moye ya molimu ezaka wapi? Où se trouve la vie de l'âme? La vie de l'âme est dans le sang. Bon moye ya molimu ezana kati ya makila. Et moto wazana bana ako transmettre molimu moye na bana baye na progéniture na yi. Ce qui moto abotite akufi amena pe suki wana amezogi na circuit ya mopepe. C'est fini.
Mais ce qu'on boti, voilà, bana nae, bako zalana molimu maï. Donc, vous a transmis la progéniture nae. Donc, l'âme est le souffle de vie de l'homme. Vous voyez qu'autant dans le livre à Lévitique, chapitre 17, verset 11 et 14. Lévitique 17, verset 11 et 14. Autant apprenant la vie de l'âme, c'est dans le sang. Moto yo azali na nzoto pe na molimu. Na ota ko sabino ki azali moto nyama. Homme animal. Bible ezobenga motoran lolengelo. Un homme animal, un homme naturel. Beaucoup vérifier on a 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Donc, soto zoloba l'homme naturel. To zoloba moto azana nzoto pe na molimu. Moto yo abota mbotama ya sikati. Moto yo azana elimu et santu nzambete. Donc, cela est l'acception biblique exacte de l'homme naturel. Moto mona po aye kola. Toi, as information, il faut utiliser les 5 sens. La vue, l'odorat, l'ouïe, les toucher et les goûts. De Yangon, les 5 moyens, les 5 sens, ils ont moyen à quoi acquérir l'intelligence, connaissance. Par contre, moto azana, nzoto, molimo, pe elimu, bien sûr, à quoi acquérir connaissance à travers les 5 sens, mais azana voir mon sous plus supérieur. Esprit ensemble à communiquer à cause de la révélation et pas ensemble à instruire à travers l'esprit de Dieu en lui. Donc tout ce qui vient à l'intelligence de l'homme naturel doit venir par l'un ou plusieurs de ces 5 sens. On a retenu Sabino. Alors ce qui moto nyama alinga comme un moto complet, c'est-à-dire que alinga comme na mzoto na molimu na elimu et sengela salini. Et sengela tatola na monoko moye mokonzi Yesu. Et sengela ndima na kati ya motema moye ke nzambe a sekwisi Yesu Christ na bawa. Nde moto mona ko zabolimbi si amasumu. Nzambe ko pese likabu. Ya elimu esantu. Moto mona ko koma mwana ya nzambe. Ya mwasi to ya mobali seko na seko. Bomo ya molimu ezali bomo ya pema. Et qu'il a mounion sur les paiements. Ils ont un molimu. Donc, cette vie de souffle représente et à la base de votre intelligence, votre personnalité, vos émotions, vos attitudes, vos pensées, vos capacités de volonté. Nous sommes là. Moutouillon sur Azana Bomoy. Azana Molimu. Azali Nanzoto. Donc, toute personne qui vit, tout être humain en vie, a un corps et une âme. Ils ont un corps et une âme. Et âme est immortalité. Non. L'âme n'est pas immortelle. Tout le monde y a que nous autres, c'est la poussière. Ce qui monte à Koufi, nous autres le Kenewap, nous autres le Zouana Mabele. Alors, Molimu et Kenewap. Molimu, ce qui est boti, Molimu moyo et qui n'est pas banabayo. L'âme est transmise à la progéniture. Alors, ce qui est botité, au Koufi, c'est fini. Ah, mais ce qui est non. L'âme est, Molimu est regagné circuit de l'air. C'est fini. Alors, ce qui monte à Koufi, à Pessipe, Pemane à Souka, l'homme rend son dernier soupir, sa vie de l'âme se termine. C'est que si ma aliwa, Molimu est de wap. Si ma aliwa, Molimu moyo, et que zonga, na circuit, et que regagne circuit à mon pépé. Car c'est ce qui on a ce qu'on botité, mais ce qu'on boti. Qu'est-ce qui va se passer? Molimu moyo, le cas bon et la vie de l'âme est dans le sang. Âme n'a transmise na progéniture na yo, na banabayo. Et que âme est continuer. Donc comme na mutuna ya mitano. Si me aliwa,
elimu esantu na yo elimu eokende wapi parce que toza na bato catégorie mibale bato basu baza kobena na nzoto pe na molimo baza na mokilao baza na badiplôme ndenge na ndenge mayele bato bana po bakoma bana baza na eteni ya misato elimu esengeli batatula monoko mwa bango mokonzi Yesu bandima na motema mwa bango ke nzambe asekusi Yesu na bawa nde bakozwa lobiko nzambe akopesa bango likabo elimu esantu bakokoma bana ya nzambe pour toujours. Donc c'est ça. Et si aliwa esenga yeba esika nini mulimu na yo to elimu esantu ekokende. Na Genèse 1 verset 27 le banzambe lobeke nzambe akela moto na elilingi na ye. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Créé kokela. Rigolo bako même en existence, amené à l'existence et l'okoyo et Zalaka jamais existé auparavant sous aucune autre forme. Elimu ezalina musunité ezapena mikuate elimu nzambe nda keli na kati ya moto elimu na lolenge na elilingi na ye nzambe asalaki nzoto ya moto na mabele moto azo bouger te nzambe atimo pepe molimo moto akomi koloba akomi kokanisa akomi ko nzambe atutu na ye. Alors pour nzambe a communiqué na moto il a fallu nzambe akela elimu esantu akela yango na kati ya moto créer l'esprit dans l'homme. Alors tant nzambe a créé esprit na kati ya nzoto na kati ya moto moto akomi na nzoto na molimo pe na elimu esantu. Alors tant nzambe asali akeli moto na elilingi na ye moto nzambe akomaki na compagnon. Nzambe akomaki na compagnon dans non pas dans le corps et l'âme de l'homme mais dans l'esprit. Eza parti wana elimu esantu yango nde eza kolingisa nzambe asolola na moto pe yango nde ezolingisa moto asolola na nzambe yango nde epesaki bango communion. Alors sima ya liwa elimu esantu na yo ekokende wapi? Ecclésiaste chapitre 12 et opesa biso précision likolo ya moto na mona. Ecclésiaste chapitre 12 et le Bible na verset 9. Avant que poussière ezonga na mabele lokola ezalaki et que elimu ezonga epa nzambe o apesa kiango. Elimu esantu ekozonga epa nzambe o apesa kina mutu. Rappelez-vous pose wa elimu esantu depuis jour à Pentecôte pose wa elimu esantu esengelo tatola la monoko mayo mokonzi Yesu esenge pe amiba connaissant ba sengo ndima na kati ya motema mayo ke nzambe asekusie na bawa ne nzambe apesio likabo elimu esantu. Alors soko okufi elimu ekozonga epa nzambe o apesi. Nzoto tomonaki ke nzoto ya moto ezalaki formé nzambe asalaki nzoto na moto na poussière mabele ba élément chimique ezala mabele yango zango na nzoto na yo. Alors sima aliwa mabele kozonga mabele mon pepe yango neza molimo âme molimo soko yo kufi ozana bana te zonga na suki ya mon pepe suki wana so ozana bana molimo moyo ezali transmise âme ezali transmise na progéniture na bana bayo. Alors kasi esprit tu comme on elimu esantu o nzamba pesa yo tango yo ndimi ekozonga epa nzambo apesi. Alors sima liwa elimu ekokende wapi? Elimu ekozonga epa nzambe oya pesa kiyo. Pona kosukisa tomoni eloko nini? Tomoni te sima liwa bato bakendeke directement epa nzambe te. Sima ya liwa bato bakendeke na paradis te.
sima aliwa bato bakene kana li ferote pour paradis eza disponible telelo paradis ezalaka eko zalandere eza siko bato bakufaka te passe ezalaka te sika kitoko eko zalandere plus tard mais sima aliwa bato bakene ke wapi sima aliwa bato bakene kena lilita bakene kana mboka ya bawa bakotikala na etawana d'inconscience totale kino mwana ya nzambe Jésus Christ azonga et nalobaki na bino ete soki tozalaki na motu moko awa na mokili oyo aza na baqualification nyonso oyo ezolingisa eke nsima aliwa akende directement epai ya nzambe ezalaki Yesu Kristo mais eloko nini esalamaki nsima aliwa ya Yesu Kristo Yesu Kristo akundamaka asali butu misato mpe mikolo misato asali mabele nzambe mokili na nguya ne asekuse na bawa même après sa résurrection Yesu Kristo aki directement epai ya nzambe te Jésus Christ a tikali na nzoto na ye wana asekwa pendant 40 jours mikolo tuku mine voilà et ce n'est qu'après que nzambe amatisi likolo tomonaki ete nzoto esalamaki na poussière nzoto ezalaki lokola ebembe ezobouge te mpo nzoto ebouge nzambe atia yango pema molimo nyama aza mpe na molimo bokesena entre nyama na moto ete moto aza na mayele nyama aza na mayele te mais nyama aza na nzoto mpe aza na molimo moto aza na nzoto mpe aza na molimo nsima aliwa nzoto ezonga poussière molimo oyo nzambe asalaki ame nsima aliwa ekozonga na circuit ya mopepe mais soki ye aboti moto mwana soki aboti molimo moye ekozala transmise ame na ye ekozala transmise na bana baye na progéniture na ye et la vie de l'âme est dans le sang bon nayebisa bino botala yango na Lévitique 17 verset 11 et 14. Et l'imo essant que la maquille, Dieu a créé l'esprit dans l'homme. Alors, ce monto a koufi, mon esprit nae, et l'imo essant nae, et que zon est pas ensemble ou appelle ça qui yango. Alors, na likolo bana bazali kuna. Ha, zaki mutuna. Tuuti ko mona ke bato banso ko banda Adamu na Eva. Tilelo. Bato banso bakufa bazali bawa bazoko lala bakotikala na etawana kino mokonzi Yesu Kristo akozonga moto aza na bomo lelo kaka eza Yesu Kristo donc kuna na likolo tozali na nzambe aza elimu akila biloko biso nzambe azali na ba bikelamu oyo asala tobenga bango ba angelu les anges le 2/3 des anges o bazako na likolo parce que 1/3 Zabulu, naba 1/3 bakitana se, le 2/3 baza dirigé na Michel, na Gabriel, on peut baza ba esprit. La seule personne où ya botama, a kufa, penzamba sekuse na bawa pe avana loboka nzambe, eza obele Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est la seule personne où a parmi les êtres spirituels, nzamba baza esprit, ba ange baza ba esprit. Seul Jésus-Christ ne azali na bomoi. Pe azali o likolo avani loboko ya tata. Voilà ma réponse au tozaki nango pour la question ya ba auditeur na biso. Nzambe o akila likolo na sena biloko biso apambola bino na kombo ya mwana wa ye mobiki sena biso Yesu Kristo.